Za ko insister likambo oyo. Biso ba jeune atata Simon Kimbangu. Ngomba ya tata Simon Kimbangu. Tokota kana makamuti. Ndenge baloba na lingala ke kuna tozokende ekoyinda. Dango Nzambe akotombaka kosilika. Po tozobebisa programme na ye makasi. Me période koloye solobilaka yangoyo. Période tata Kimbangu alobaki yangoyo. Tango pe ba papa baza kolona biso période yangoyo. Signe des temps tango ekokani luka Nzambe na yo. Te biso lukuta. Te biso songi. Te biso makambo ya ndenge na ndenge o ezali ke ezo pesa kanda na tata Nzambe. Tata Nzambe azali prêt. Ndenge balobaka. Ikolo se ekoleka. Est-ce que liloba na yo na ye ekoleka bi ekoleka te? E kino ekosalama mi pepe ekobanda. Jeteki suki ozali awa naza koloba bino bobima mu pepe bandi biso tolobi RDC to bongama bamba te kanda ya Nzambe komi pele kambo tata Nzambe za koluka likambo kambo moko ekosalama banda mokili salama nano emonana te me mikolo ezali kopusana kanda ya Nzambe ekomi pene tomelengela mutu na mutu azwa na position oyo ya kobikisa molimo na ye zali pamba te tozali kotonga Yerusalemi batata batikaki biso Yerusalemi yango wana pamba te makambo eza kokende na ndenge ya mabe Congo Brazza Congo Angola totikala nsima te oyo eza kolobama mokolo na mikolo kanda ya Nzambe ekomi pende tosalela ndenge tata Nzambe alingi tomisalela te oyo ya biso moko ekomema biso na mpasi po deja sini ezali komonana ya mabe surtout na RDC oza kolinga koyoka te peut-être kobandela epa na biso na RDC mpona nini Nzambe nde akitaki kati na biso ata balobi tozosambela moto tosalelaka moto kasi yo kolanda wana te landa obikisa molimo na yo